Bon, pour la préparation à fête, nous sommes isolés on a la makonzi na biso donc ezelingité. Pour nous préparer ça là, na liboso beaucoup ça bien. Bien to ça bien te muke boye ta ko wambo muke boye muke fatalo boye muke ferie muke boye. Tant to ko préparer que na ça bien na fête en tout cas pour l'angezate. Ce qui est bon, on a bien répondu dans le pour nous souffrir à tant de Zaboy. Pour depuis la même copie, Kala et Zaki Boité. Depuis la même copie, on a sur la mine venir par jour, mois 15 mois, 13 mois, 12 000. Mais ce que moi 5 000, 4 000. Oui, bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Et vous êtes sur Emergence One TV. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore la site Nabuso, site WAPC, information Yakitoko. Et surtout, nous abordons surtout de sujets vraiment intéressants pour nous permettre Congolais et Congolaises et surtout, Yom Tuzarana Diaspora, on met un peu tirer une leçon et surtout, on met un peu comprendre, un peu tirer quelque chose de vraiment important pour la émission autre ça tout à l'heure. Et le plaisir est pour moi parce que je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une concert Rite Kapinga. Oui. Des fois, son nom, ça m'échappe. Il faut me comprendre aussi. Déjà, je maîtrise Rite Kapinga. Oui, c'est avec Rite Kapinga que nous allons parler autour d'un sujet vraiment délicat. Sujet d'habitude anime. La festivité, il y a comme le fête de fin d'année. Alors, comment est-ce que les parents s'organisent déjà pour fêter ensemble avec leurs enfants? Et ce sujet, vraiment, moi, et surtout, moi, soutien, moi, soutien, apport, il y a diaspora. Na ba fête et surtout soutien na ba famille au niveau de Kinshasa. Et bonjour déjà na Rite. Bonjour mon confrère, bonjour na bandewona sabota biso partout dans le monde à travers notre sujet du jour en tout cas où est intéressant. Oui, Rite, déjà tu continues bien parce que l'actualité nous oblige parce que ça fait aussi partie de l'actualité. Les lots ban tout au monde tambola autour na biso bazozela le 25 ba fêter, bazozela le 1er puis ba fêter. Alors lorsqu'on parle que bazozela ba fêter donc ça sous-entend qu'il faut balata, il faut pebalia. Alors comment est-ce que par bazo s'est préparé déjà et tu as déjà une famille comme moi aussi. Au niveau de la famille bazo préparer un training. Comme d'habitude, ils ont toujours la fin de l'année, ils ont pour nous sur côté année à Sika et surtout pour la bana parce que bana vraiment des bami pèse en macasse à travers pour que tantôt comme à la fin de l'année, baby que 2 jours le 25, dans le premier ils ont surtout la table là Sika to yaka bien en tout cas tout est parfait. Mais malheureusement, fin de l'année écoutez les bisous na ba pandémie tout ça nango ba confinement et puis ba qui c'est les bisous sous couvre-feu. Ici le sous couvre-feu yango sous maman na likambo couvre-feu ça qui est au fêté banda tango tu 21 en tout cas. Voilà les gens ont m'abêté pour na bana, ils ont m'abêté parce que bana bazana bana ndako bana mingi ba fêta na bango na moi. Voilà les gens ont problème té. Mais pour na ba mikolo c'est plus pénible pour na ba mikolo yango. Pour ba mikolo lingate que peut-être mon somme mina moya bana et ça la moi embouteillage j'ai lingane moi même na poka tongo beta tout beaucoup des harmonies fêta bana mikeka na bana. C'est ça et sopayo. Biso ba mikolo do linga moi et na biso tout tongo ke na oza les oyebi ko tala mpanzi mukolo za moi na zate. Mabe sous ces sous wapi pour na ba pierre que zo beta biso. Donc ba pierre que yuti nene ba confinement to lesquels nango ba to ça la tête aux banda kumbongo za passe. Et surtout on est vraiment pénible pour nos parents pour bon aux kokokate. Ba parents ba souffrir pour nos sommes là bana bilama plus peine sous l'autre au bord de ce bloc que ce bâti sous ma casse. Moi je comprends pas. Pourquoi c'est mal dans cette période des arcs et bloc aux mat. Les arcani nous juste. Qui monter maman bé. Yango peto parce que si siko na ba to ba te kana baby qui est bon aux ate. Ba stock si la ka
raison na bango bapesa mpe ya bastock yebi oyo bastock ezosila mpisi mpe bazobasu mpona maladi mpe lisusu bilamba ezokota te patati baraison eza ebele. Moi j'ai changé avec un commerçant ya bajeune na bango basaka ndire ke non bakomi na difficulté ya stockage ekomi na suka pour ke babisa bino ke non baoyo totika nonga yango bamatisi prix po baconditionner bino bosomba. Mais wana ezaki motema mabe parce que na temps toza ata piaka touti na baconfinement bato bana panga bana mbongo te bapesaka même baparent occasion ya kosombela bana bango bilamba ya kosala ke bana balia en plus biloko eza ya mata bilamba eza ya mata biloko lia eza ya mata donc bato na bazala vraiment na bite motema ni bazana ngo bopesaka même bandeko na bino bana banda ko ebike bapiaka ezali touti na ba malade touti na baconfinement donc touti na batamo ya mabe bapiaka eza bopesa bango occasion quand même bana bango balata bien bana basepela quand même na ba fête mais biloko eza ya mata donc parce que basto ki pa na bango kuna baloba nini l'état eza foti na bango te bango bazokotisa biloko na cher il faut payer bateka yango na cher pour bazo quand même bénéfice donc tant eza kaka donner baté faut repesa na l'état faut na bango donc mais oyo le baké en tout cas faut ba toza en temps ya pia kambongo ezate souffrance eza makasi ba parents ba souffrir ba ebité ko to fête ni ko le kandere ni mais quand même c'est là bazo bundana toujours ka pona bana bazane songa pour moi no pesa explication te hein moi no vani c'est le bané ke ndoza boye temps mbongo ezate tout moi na oye bango te moi na so amoni ga voisin là ti namba sika c'est son devoir problème c'est son devoir après tout yango vraiment c'est ça le comble en fait bien que le temps ont changé avant makambo ezalaki oui ça l'a pas ces années moni mboka na biso ba mboka mususu mususu bandeko misusu mona ke no bazo mata mais le pire aneki en RDC to kitarakaka ozomona muto to préférer que na préférer na ko to bona no to fetaki ko to ya 2015 ke bona na lelo et ça anormal so que en Europe le ko no tikolo monde na ba pays développés ça muto ke no ngana préférer na ko to na kalandenge ezalaki ezalaki c'est na bonne sens o ba congolais ba to kende liboso na moment où internet ezalaki ezalé siko ezala mode et donc ils ozonga les sur na ba téléphone ya évolution sur le plan technologique il y a eu évolution sur tout le plan partout à travers le monde mais notre les Congolais acceptent bazonga na bango tana seka mobutu pona nini pona fufu bon to ko pe condamner bango to yebi bazonga ka pona fufu parce na tango wana tango ko lier ezaka na fasi po Congolais pe à part na ba fête Congolais pa linga ko lier eso yebi Congolais linga ali so na ba fête bo alinga atali koto boye moko na moko po mo ndeza la kama bien tango ba fête ça la moi bien atali pe koto boye ma fufu ko tala nga bote la cité ke na melaka bien mais na lobi ka pona to parce que to le ba pona ba bino c'est ça mais comment est-ce que mambo et les Canada concurrence pesa sous ma casse yango melikam oya lataki ni ba comité na ba niveau atana bilambo ebi atomboli vomé lamba muninga tala griffe neza nini tala niveau courage atomboli atala griffe neza nini lamba ni olati yango ne sous problème mais en tout cas vraiment pour le baba vérité pia keza makasi na tonga suko na ndengo osakana te mais on n'a pas le choix à l'aller où vont les choses est-ce que nous pouvons espérer fêter malamu le club andiko surtout à fêter dans le monde papa on a vraiment qu'on rassurer vraiment on a vraiment en fait avant la bimana nous pona batunyo sono le bana pona famille na ngamoko toza na bana to mona ndenge zo kende en tout cas vraiment la lieu voilà la lieu donc va les choses ezama be makasi c'est du genre comment parce que bon ezati oh d'abord premièrement bandoko na biso ya bato ya l'état ti siko ba biloko ezo pesa maki bazo déclarer oui ba ration no bana déjà maintenant pour permettre bango et en plus na ba un paiement les sous ça se succéder donc je sais pas peut-être na fin de l'année awa ba remettre un peu au fait bon moment permettre bango ba jouer ensemble na ba famille espérons mais les camunes ça ce que ba pesa on a 2021 ba ba lu kango siko pour ba fêter ba pesa on a 2021 ba les 5 ba les 6 alors que tu as pas se payer ça bana on a maintenant aux stress na mutu nous vivons dans un pays vraiment nous vivons dans un pays vraiment compliqué un pays où ils ont réalité complexe la ka bato libanda comment c'est la code ya yango pe bato libanda ba mo finga biso pe kototo wana enfer merci vraiment parce qu'on permet de surtout côté les souplesse wana c'est ça apport ya diaspora na ba famille na bango au niveau de Kinshasa parce que nous savons que très bientôt ba gens ces comme plein mais la diaspora, il faut les remercier parce qu'ils nous apportent de soutien vraiment, je ne sais pas. Si vous avez ma famille est belle, ils ont vu que un bon apôtre. Tu commences à battre ça tout. So za batu nomi na poto ebi ke ede na ngana basola bango eratarate na code bangwana eratarate ka so benge ka fin de l'année de l'école même le peut to bosso na be susu ke bango pe kuna bana ba famille ba futa ba impo ba futa ba taxe ba facture donc je te dis que bango pe ko bazaka na charge ya ko sakana te donc sous bande ko na bon bande ko diaspora je tiens vraiment à
à vous adresser mes paroles. Vraiment, il y a essengo et surtout il y a encouragement pour vous dire que merci pour tout ce que vous faites pour nos familles à Kinshasa, au Congo. Vous nous apportez vraiment le soutien. Oh, yongai moko monsieur Sapis, naza vraiment reconnaissant parce qu'il n'y a pas que dans ma famille, il y a dans ma famille et belé au pénal que non. Ça ne veut pas dire que ma famille tout bazar des difficultés. C'est ça. Oui, ma famille mususu bana bango calme mais ba epola kaka. Mais ce qu'on doit dans les ce qu'on a denga mabete. Et ça te que wota mutu lokola comme le quoi monopole moko wana non. Et ça là que au travail te ose la ka poto etinda. Ba on peut na confinement hein. On peut qu'on ba confinement. Musu ba bela ki maman ete na biso musu ba comme kaso to comme ba corona pour ba koti banda ko ani ba tapoto bana confinement yo pe souci koto. Ko de ko dégater. Baza confiné, je vous dis, nombre et surtout il y a Moussala, ils ont réduit. Ils ont réduit, alors raison pour laquelle il ne faut pas contenir bango rigueur. Il ne faut pas contenir bango rigueur. Et Bazaka toujours là pour la construction abisso. Et on veut l'enza mais faut pas pour la bango. Le bon est saga, bakatra yangote, y a un penza bazo kata bangote. Azo sunga bango. Mais les candidates banyo ko la pe bato batuté. Pour muta bato ko makaka ke. Muta bato ko makaka ke o ndezawana soki ndengezana soki bango batindité. Bango batindité yo koto yo donc au vivre té. Alors que ça bongo té. Mboka na biso ya tout un problème. Vous avez un problème au sérieux. Nga mis tout dans la question. S'il arrive un jour pendant le nom interdiction formelle, il y a un échange de monnaie et ça les agence to ko vivre ndengeni parce que bande ko bazo tangisa bande ko bazo futi bande ko pe bazo lier ça sous ba famille. C'est ça le problème. Pe bazo lier ça sous ba famille. Yango nde likambo maman likambo yango na po donc bato ma osenga merci parce que bango pende ba aider bato. Tout ça reconnaissance na bango. Mais siko on ba comme ça on décharge c'est pour bango ba comme mona a le quoi to combien en faire déjà que so za au souffrir au liate au latate. Alors qu'il y a des gens ici, après, bon, ça va, ça marche. Mais si on a besoin d'en faire, c'est bon aider parce que difficulté, on a besoin, on va pas aider, on peut aider. Nous connaissons peut-être besoin de sur la vitesse à gérer là, mais ils étaient comme ça, nous avons un monopole. Mais au Sénégal, toujours merci parce que vous allez toujours, on a pas de bande de conabino. Mais c'est pas aussi parce que ce n'est pas ça, bazar, de pour tes abats, tout le monde de conabino, mais c'est débrouiller en bango comme il faut. La minute soit papa, mais tous les autres chauffeurs, n'importe bien, n'importe quoi, n'importe quoi. Ce qu'on a comme ça, papa, monsieur bazar. Na 6-4 na ndako bango nso baza ba ajase nous sommes na poso lata siko par rapport que to mbongo ne bimi nonte mona lelo jeans lelo en plus bana bon baza makasi na ba commande papa na ebisi moi na mona ka ba voisin kuna ba sombele sont ensemble de moi jeans ya yeka papa moi je vais kakawana tu veux kakawana c'est papa moi exact c'est ça le problème yango ba to ebite ba famille so ba fêter ndenge nini parce que to sala ba micro balade to ka ndenge le ka ba to be bazolila mais to ba hanza basunga parce que tu es sur le dos de bâté, tu es fait des nzambasons, parce que l'été est quand même mal. Surtout dans le bapel, surtout dans la jeune pour na bakouf feu, oui mais ma sorti ba 21 il faut qu'on compte dans ndako. Et non ma bête pour na bana ba fête na bango. C'est aussi pour nous protéger. C'est ça. Mais ma bête zanito c'est limiter aussi certaines dépenses. C'est ça. Mesure de grâce c'est ça qui pour na ba ko sunga biso ta le premier là le 25. Ba et data ba tout sous ba fêter. To fêter ta batika ba ça mesure de grâce au fêter non tant aux hommes so ba les 2 ba les 3 mesure barrière zongi na ngoti ba 21 mutu nyo sa koti juste à pour nous aider ba tout ça là toujours to fêter quand des c'est parce que tous à la fin de l'année ba aider biso comme ce qui est à mesure de grâce ka to senga. Oui, restez toujours branchés et tout à l'heure là Bogolanda moi quelques Congolais bande à Congo bon mikampe Koloba par rapport il y a vie actuelle ou soit par rapport à préparatifs, il y a fête, il y a nouvel an, donc Tozo Kende, Bozo Landango, tout à l'heure, restez branchés. Déjà, il y a un frère déjà, Zala, Ritsto Kotiaye, Tozo Lanemom. Kendeko, s'il vous plaît, bonjour, moi Namboka. Bonjour. Oui, aux a micro et émergence One TV. Et nous avons juste 2 questions à te poser. Il y a une question, et puis une question. Oui, une question dans les aliboués. Calater a toujours fêté Noël, la bonne année. Yo en tant que jeune, tout le monde est coopérant, tout le monde est verni. Vous préparez la fête. Vous avez déjà, faut bien vous avez un mois qui est bon. Ah, t'es ngapé na sala ngapé na sipe makasi po nzamba bate bisoni soto kutana bino na sipe makasi pe abate bisoni sona bato so baza wapi so wapi. To fêter ka fête en vraiment super makasi. Et les gandenge ni ba préparatif. Ba préparatif ozo bonga ndenge ni. Pour la fête. Ah, nazo bonga kaka bon. Nzambe ndinga batila ngai ni fiske na komaka en fête na kumisi nzambe.
siko donc na ndako ngona te ba nouveau po ya bina na fête ministre azala chic moi ilamba sika moi biloko bongisi po na ndako yo kezando te wana ezanga te ça bene économie bena be fort tout ça là qui a beno kangisi bena mbongo wana ça va esimba soki esimba bon esimba te po bon bino moko bo mona tinenge bozana makambo na biso ndenge zoka na Congo mbongo yemona te passe bien nazo sipela kaka nzamba batela ngai ne basoki nini osama na suka na pesi bato mbote oui zela no yo apprécier trop za la calme aux en petit chérit ngana ngote makamwana vraiment bongo luka otonga lupango na bibwa yango oluka mbonga sima ya ndam na makamwana vraiment bo changa na boy po ngana mère ate ngana merte ngana mo classe no mo na classe uzana jeune olinka mbongo makasi bon na komo luka taka tinengeza bongo na minute to sala te to tanga te ni te yango na profiter oyo ko sungana ba savon na biloko mike mapapa do mali mais facha déjà école gratuite kuna yo ke na classe te pour le bike yo ozotanga te ozas na classe ozas na age otanga na école gratuite mais na minute otaka tozoi congé yango na mutu na mutu azana parler na ye tozo préparer ma fête donc otanga parce que bike na otanga te yango moi na sala boye faut être précis mon frère yango na tanga siko na zotanga te po bino moko mona congé ba pisa biso oui siko fête nde zaboye yo pena obongisa ni préparer pena ndenge nini po faut régner bon ngaba préparation nga isa boyedo na oyemba na osepela po na komba fête ana na olia pe préparation ngeza merci Greti une dernière question pour notre frère pour que OK yo ndo na biso ama possible na yo katiko classe okati na reprendre faut expliquer na okati classe to normalement na 4 classe te mais pona congé nga pena zi congé po e utake pa bango moko ba leta yango wana muta na congé ko le badon ça veut dire yo za mama makasi na bomba donc yo boy na mère mama makasi na bomba ko bomba te o eza clair yango na zo ibisa bino po likamnyoso balobango clair ndenge ezali mala mangano le big clair mala mère otala yo ils ont un problème ndo bombi yo bomi mère matali yo comprenez que toujours continuer toujours merci frère oui nous continuons toujours notre émission et nous aimerions à ce que frère Peyawa juste une question et toi mais un peu ko évoluer avance déjà juste une question oui moi Mboka bonjour ouais ba courager bango yo ba ça que non ba kino ba apparaître na habitude apparaître ni wana tala un jeune boye azoni mapenda que non apesa na pena énergie na na tongo depuis tongo ti siko to aso 17 aluka là oui ndeko oui ba fête yango to comme tobi ke bino ba kino donc attaque question na bopanzaka yango ba fête yango ekomi yo zo bonga mandenge nini bon pona ngai préparation à fête nyonso oyo ezoleka kona na makonzi na biso donc ezelingi te mpona koprépare ezalaka na liboso bozala bien toza bien te moke boye etaya koloba mbongo moke boye moke fatiala oyo boye moke ferie moke boye tant tokaya koprépare ke nazala bien na fete en tout cas mpona nga eza te par rapport à cela na otuna question moko yo lobi mokonzi ya mboka sikoyo donc mpona yo atama maladi oyo bazwa so bamesure baya to totambusa yango ane totambwisa yango bon batambusa yango na sasi na maladi en tout cas festation na mabuna ye ya kozala ke maladi etambola parapie te na wana mpo bao bazala yango bazala na mo ekenge na biso tozala yango te ata wana wana kubisi nde nzambe mpona maladi wana. Oui, d'accord. Jusqu'à la lieu où vont les choses. Comment est-ce que moi constat Nyosali, est-ce que mbongo ezomona na tombongo ezomona nde pozomona long est-ce que tu fêter bien ou tu fêter bien te? Oh, ce qui na mbongo na bien réponse na opé minute pour na souffrir atanga mo na zaboy. Pour depuis la maki ko kala ezaki boyité. Depuis la maki ko nga sur la mine venir par jour mois 15 mois 13 mois 12 000. Mais ce que moi 5 000 4 000. Tala kana 4 bana na palais donc zero no yo za bana 4 na 4 bana ya gangi fo atikela ngai zo baza ngai kaka o bana batikela yo moko boti na mteto bana batikela na boti te na 4 bana ya gangi fo to sala bango wana bokola bango comme te ya za te ngamoko la za tata na bango. OK, va pas un jour pour comme un millionnaire. Bon, naza sir. Naza sir hein? OK. Ben foni, tout n'est ben foni ça là que oza sir comme un millionnaire. Est-ce que ben foni ça là pour que oza sir comme un millionnaire un jour? Ben fo eza belé. Merci de passer Nzambe charge na yo. Merci vraiment parce que pour faire réponse à madame faut passer ka yango. Donc faut passer Nzambe charge. Oui, sikoyo pona bana oyo yozo beaucoup la wana.
pour na bana ozo beaucoup là na et ils ont devoir na bango comme la fin de l'année moi il lamba moi catch moi jouer et déjà na oyo so zo qui déjà depuis année bana qui comme siko so sombe bango déjà ni wana ezanga na ngote en tout cas malgré passe ne la mais ya ne oyo pona nganya en tout cas ils ont obligé de bana baolata na trop mal à l'aise comme tel talaka na week-end tel pas même 2 mois mais on s'est trouvé à moi quelque chose de pour na bana na zando les mythes on a trop mal à l'aise donc trop mal à l'aise. Merci de repasser ma casse. Merci hein. Merci de. Merci vraiment. Oui, toujours continue toujours. Vous savez que c'est très mal hein, c'est vraiment ça fait toujours ça fait mal. Ça fait mal. Et quand la jeune oyo lelo bazo bunda na makasi on nzamba pesi bango donc makasi zo bimisa oh ça bimisa en États-Unis ko zéro ta mususu ba 1500 mata. C'est ça. Donc on est même énergie azo bimisa na pour asala musala verni. Les États-Unis sont tomeki un peu ko évaluer musala na ina musala moko be ndenge mo asala les États-Unis ta mususu yo classé ka ba carton. Ça vaut cher. Ça vaut de l'argent. Ouais. Mais ah ouais, hier zo ba bien que attaque 4000 francs. Même pas 5 $. Même pas 5 $. Bato sani bango bazwa so mbongo zo circuler na circuler maboko ya bato. Ndi yango pesa la bango pe bazwa. Siko so mbongo zo circuler te donc. C'est comme Moutaboué, pas au Benga, au Benga, à Salomon Zaka, pas à mon averni. Ah, il s'est fait 3000 euros. Nico Coca-Cola et les sous. T'es volé parce que Bakino dans ce dans le baron tout passé. Oui, tu dois continuer toujours, tu remets un peu Koutana d'un de comme sous pour que tu clôturer l'émission. Ndeko kusana yaka. On te poussa ndeko na ngato so entre biso bana mboka. Les émissions na bino. Émission na bino papa. Ba courager, tu as besoin de courager, c'est la kinoiserie. Yaka. Oui, Riti n'a pas sur Yebosola naye. Ndeko tala koto. Papa ta caméra. Oui, papa tolo belaka ba préparatif a fait sindenge zo leka. Suko yo na palais, na bana, na famille, a fait yo de gandeni. Zo bongo ba fait sindenge nini. Iloko ezate pena. Bana baza 8. Menga yo ngota 8 ndenge nini. Yo non omoni clair te na vie. Kwa mon kemo na zaki nango esa nga bien mais. Yo biga bana lelo a dépenser ngo. Nazo senga su $80. Wala na dépenser ngo mais ou bien bana. Likango kaka deuxième bande. Papa, quelque part bino yo Riti. Omoni quelque part ka ba kino bango baza ba malheur na bango moko. Yo non ndo zo débrouiller na musala mai. Deuxième bande sous. Ils ba charge de l'époque. Après on peut sa faute na mokonza mboka ke mokonza mboka c'est l'autre. Faute te couvre fait les gimali li suko ko sala nini. Est-ce que mokonzi mtatinda ko bota? C'est eza mokonzi te mais. Nzamba lobi to multiplier mukili. Yo nzamba multiplier mukili. Yo kana boka bien. Abi bien nzamba ba multiplier mukili. Siko oui merci to bete maboko multiplier mukili. Siko bana na bona ne yango yo Noël yango yo. Latisa bango. Latisa bango. Na ebite. Komo yeba te. Nzambe ga sunga. Botika ba deuxième bande moni ba onyo la bino force ko mo senga so $80 so suka boina o de pesa ko bi déjà lié. Na ebite asa ka posa na ye. Riti na katiote ba congolais belé bazo loba ba congolais musu bazo lela avec raison mais ba congolais musu sauter le modèle ba lela non raison exacte parce que yo ozona au débrouillard ozoluka na ovia ko okoma bana 8 ndenge nini comment expliquer ko lingoza na 4 femmes deuxième bande 4 états baza 4 états bana nde baza 8 deuxième bande ba 8 oui deuxième bande nde mibale to pesa exemple parce que ba kino bazo bana ba vie wana ko mibale na ko ba fête yango te ba fête yango troisième ata bon na basi mibale na fête yango do faut la moi si na basi na mbani faut balata bon te bongo bana na 4 fois ça il faut balata bon te ba 8 8 on faut balata to balata te ba olata mais siko mbongo ezate mbongo ezate na lu asansa lu banda bi deuxième bande sunyo ça siko nana asansa lu kila mbongo nga moko mais siko zo mona sika mabezo uta na kokite kaka bozolanda esika mabezo uta mabepe yango ya ba deuxième bande ba obomisa binu ya suwa oui de côté tenir yo regard belé ça fait partie de la vie et marambo comme là c'est aussi un conseil pour moi parce que moi je me pas vraiment ce que na tombé na marambo boye parce que mboka to vendre ba difficulté déjà énorme alors il faut être prudent et faire attention na ba charge to luka komi bakisa ndeko yo ko ba nini na ba ndeko bazotala yo sikoyo ba fête yango yo au senga nini bakonza mboka pour le moment parce que 21h aneza prometé waneza pona ko se protéger contre la coronavirus maintenant sikoyo yo ko yebisa nini bakonza mboka pour ba fête oyo toujours banango déjà le 25 na le 1er janvier nabite sona lobandeni
papa faci so oko permettre nga na kote pa na yo ye bana baike oyo pesi wana ba ujana mbongo na nga bazwi akobota mwana nzoto moko me 5 mitu lobanga na ibaka mbongo na ngai soki na kembaka na safa na ngai bakomona bien te wala ozoba makambo mosusu biso yokosenga mokonzi ya mboka nini mpona bafete oyo tozali na yango bientôt. C'est simple. Bon, pour la fête, bon, à go diminuer biso à table RT0R et ça la bien. À diminuer, c'était pas ça diminuer comme à 21 et comme à 19. À Matsakaka. Pas comme ça, 21h. Pas Matsango Kakati, T0R pour permettre biso à coopérer monsieur de l'air en a passé. Là on a passé. Ok, nous merci vraiment, on a retenu notre côté. Bon boulot, hein? Ok, merci. On est avec raison que non, oui, ça là, peut-être on se retrouver bien barriérie. Ils ont la compagnie, mais sous ça, les jeunes, oui, un grand merci vraiment à l'équipe technique qui est vraiment assurée par mon ami de tous les temps, Béni Balikambi et surtout Alex Ngando toujours. Même moral, on a venu à équipe accompagné à M. Sapis, na bossa tema sanga na bandeli susu Alex Ngando bena to zakane tiba 0R na ba WhatsApp wana. Donc sina la moi retard ya ane pour ndeko quoi. Donc un grand merci vraiment na diaspora mo mabozé ko tala biso to za toujours wana avec ma consoeur Rit Kapinga toujours la bien toujours la belle parce que image déjà ça déjà bien mozo a déjà aidé. Donc abongi selinga TV pas bongi selinga TV2 et c'est ngara boye. Elle parle vraiment bien. J'aime vraiment sa manière de parler, surtout pour réflexion. C'est pas pour te flatter même. J'ai vite compris que non. Donc ça fait plaisir. Donc on continue toujours pour l'émergence One TV. Beau s'abonner massivement. Un grand merci à Carlos José Sandra Mbabou, Caroline Tonga niveau États-Unis, Master. Il y a Thierry Henry, Master Robert Pires, Master Denise Bergkamp, Master Nouanko Kanou. Donc, sinon, le Badam Bama Samutouana, Batouana. Donc, imaginez déjà Néni Nazalé quoi. Donc, il y a un partenaire, il y a confiance quoi. Na bosanité, papa n'a lisu na lingaka mingi, papa n'a lingaka mingi. Na combo il y a Carlos na niveau il y a Belgique. Donc, il y a écoute à bien tout à l'heure. Tout seul, moi mingi pe à mon ayolo hein. Mon ayolo la venue Njili, papa Carlos vraiment merci beaucoup. La soutien à yo et surtout. Maître Fabrice Lobo au niveau ya Kaoka merci na yangwana lo na bora nga mingi te na dédicacé ba mingi te meilleur vena bino nyo surtout Véronica Lodge na Bruxelles na pesi ombote na Francine Dombena Kandi Chama la nièce ya évêque Pascal Mukuna donc bambote na yangwana na bébé Claudici alinga bino motro ndeko malobombo ka yo. Merci beaucoup à toi Béni Balikambi et sans oublier mon collaborateur René Abir, je t'aime beaucoup mon frère. Lissi Senda Kani qui depuis Londres.